Capage TV. Capage TV. Nanga mwana mboka. Nanga mwana mboka. Menaza moto soki to bitu bandolo makamu susu ekobote ba problème. Omoni po gimsa zu diplomatique. Bongonga. Bon, comme mérité c'est toi gimsa zani pe mwana mboka. Ouais. Gimsa za congolais et surtout toyo karake aboya kutu ko zwa même mukanda ya batu mususu pa ndima ko za ka congolais. Ozomona azo mérité na yango ba kofi ba jibe ba wera ba zape ba passeport na boy comment ka diplomatique po eza ba visa belé so ba kero senga ba opesa bango kaka amba matanga ya avait des fois ba bi mama chala pa zwaki mo elo azwaki sko matala pe azoki mbongo sko wanga na poani bozo wanga na po nini pona nini bozo wanga na bondima ke bozo keza normal place nyoso musala intérêt musala nyoso zaka na intérêt nango kapashula ata youtuber akufa ata youtubers akufi muta ozada demanche makambo wana mbongo etika la kaka pona eza bodo yebike mko youtubers akufa to youtuber pa chaka kongo ya soutien ba youtuber na ba youtubers po ya ki parate na théâtre za ba ministère za awa pe na youtube wana ndeko to kobenga na ye awa o youtubers akufi to youtuber ya ata suka ka kuna batema boki na ba oh ya solo po awa ko supporter te ke boya ko finga baninga misu o muyibi ya yibaki ya zwaki boy na boy matara mwana azwaki mbongo bondi maketo zwaki ba mbongo po soto o ebi na oken piana famille pe stili ki bakiko traiter on mboka famille za ko tomboka bakena mboka liste batu neso baleki mbongo bakiko traiter on mboka tala eluko senga passe tipo na ko yembela defa bo fo balomba bino te boza batu te botika gimisa zona e passeport diplomatique po ya boye muninga na yo collègue na yo des fois c'est du combien na mboka oyo ba boka pe paka ifakata ba montana balia fakata ba kabo se balia po bango nde baza ba piu petit na ye ozomona bango nde baza ba piu petit na ti des fois akufi to bike ba bras droit na eza bango kavachula ba ko paka eto babi kopa eto eloko na lobaka il faut toyeba ko entretenir ba relation na biso eza relation na ye bongo eto za camarade seleo puso za camarade seleo bongo ba lobo camarade seleo mtapese cop camarade na ye ka famille etika la famille surtout moni si là na belle vie ensemble eza famille donc ba yeba na biso to zakate ozo comprendre oh pe ba solo la tant to moni ba on ba photo to yebi petit ouais. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote. Mama Capage. Yo posa. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur ba caro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Ko bosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa na bosani livraison à domicile. Nanda kuna yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te Kongo ningake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifwangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Capage, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée,
et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Capache Télévision, bienvenue dans abonné nyonso balingara biso, bolandara biso et merci na bino bo contrôlanga tilo poso. Rit beauté na pa ko mafuta na yi. Non pas mafuta na ye mais na cha mafuta siko na cha ba produit moya batasha ngo moni ngala ko mo mujona mais mujona ezateke na cha choko elongwa pour ce comme kitoko pour mafuta wana apui bo blenda ngabo mona punake dans une semaine ou deux elongwa et puis conseil gratuit ceux qui me doivent un bouton qu'on finira témoigner sauf finir et bien on finit bien faut tika parce que manzaka pesa na ba germe moi ya mabe ko finira ngo bouton na longeza mabe en tout cas merci na Rit beauté tous en ba spot na ye calamité spot à cité ko remplacer botala et pas malika et ça là vraiment bien oui na ça on dit madame ah bien bébé merci ba on so Hollanda biso et bocha biso ka poids ba partenaire nion so boza na biso et ça la biso vraiment bien 2022 donc qui na vraiment na ba discipline mort énorme et puis nous avons ça la biso grâce Malika Mania Kapashula. Bonne année. Bonne année, Cité. Bonne année, en tout cas, bonne année, encore une fois, bonne année, du sous-sous. Parce que nous avons les Kissibiso, le 1er janvier, le 2, le 30, tu as fêté, tu as côté le 1er janvier, le 1er février. Donc, il y a le 1er février. En tout cas, ce n'était pas facile. Les gens qui ont bonne année, mais bon, février. Donc, tout comme ça en Zambie. Na moment où on peut souffle de vie. Il y a un lobaka et loko est spécial pour n'engagez à part souffle de vie. Amen. À part souffle de vie. Attends nazangi ya olia, attends nazangi ya olata. Le fait que na l'amour qui déjà, na l'amour qui na kutipe makati nanga. Donc ça dit faut na louer kanzambi. En tout cas. Bonjour, nous abonné à Capache Télévision. Bonjour, nous avons tout le Malika partout dans le monde. Vous soutenez vraiment, vous soutien à Bino. Merci vraiment pour notre confiance. Vous avez merci Nanzambe à l'opposori Tiboté. Nicolo Toaka na caramel, Tovandi Kawana. Oh, le banon Capache la to lali Kawana. Pour poser Telengana qui Telengana qui. Mais le lot vraiment to na caramel, to moi bien pour se vendre. Capache là. Tika ko mo bouton, tika ko finir bouton. Et l'on peut ça bien. Aux partenaires il y a Moutou. On a un bon côté, mais considération. Considération. En tout cas, merci beaucoup, Riti Beauté. Merci beaucoup, Riti Beauté. Tozaka Batou.
mutu moko ta souhaitaka un jour tokabwana mais eya na bato mosusu si faut koyebisa nzambe ke naa na poso okabwana ye te eza koa rite beauté nzambe aloposo en tout cas merci pour na baconsidération merci pour na nyonso tu oyo ozosala mpo na biso soki déjà capable combien de fois ozondima bolamu na yo to azondima comportement na yo c'est-à-dire c'est que oza fille moko bien nzambe abakisa place ezangaki bato balingaka baproduit rite beauté boya baproduit ezali bocontacte Malika Mania bocontacte Kapashula bozwa pe moto pe vendeur au pâté kaka donc merci beaucoup la joie moi depuis tu très puissante merci beaucoup à les vrais frères de Malika Mania les vrais frères de Mania Chou les vrais de Mania Cœur donc nayebi ke bozara on a pona ngai pona bato bazora Malika na difficulté babaluka bango na bango ba se réunir donc baza wana les vrais frères de Malika raison villa barozoatin donc les vrais frères de Malika raison villa je te salue depuis Brazzaville donc on a promoteur il y a groupe Naïvi qui a bossé belé vraiment donc Ginette pour tout depuis États-Unis je te salue mais Jimo Paradis Banasou Kanzambe merci pour votre soutien donc merci à toi aussi Kapashula. OK merci d'abord bazo landa biso bolimbi sitozo en direct pour inviter monsieur Boya Joe Badnyo Boya bazaka na réception kuna pour ça biso vraiment très bien il y a un téléphone pour la inviter monsieur Boya ba bunga na si le quoi Arsène aza moi reta merci d'abord monsieur Boya landa biso mania to mona ki vidéo ya mwana ya classe à présenter ki liwana ye en tant que maman ba discipline mususu penza comment ozanga biso ba parents ya surveiller bana okono ba nini et puis nzela lo sambo comme moi kilo ko na ba mama ya lelo komona mwana sali vidéo ya bongo me beti kara mwana kependaku akekufa réaction ezani pona eza pasi lo sambo eza pasi Kapashula eza pasi au moni tonto lotaka tonto la mukato bani tout ce qui est révélé condamné tolobaka mais to sala que loko est condamné loko anate prière ozomona po yo monika balakisi yo bi que tout ce qui est révélé condamné a eloko esala maté mo priété maloba otolobaka poni tolobaka maloba biso ça pouvoir parce que otolobaka yango esala maka omoni loko tolobaka Kapashu lobeke lelo no za Kapashula lelo no za na plateau nanga lelo no za la boye eza parce que za maloba oyo oponosaka pana na kati na yo yango esalami maintenant mutu alobi ke na kufaka mingi te bolelanga boye bopibie ba photo nanga boye to na ba photo musu tokanga pe ya kanoti yo mo be ko bana photo mkono kufa so ba salon ya munene za kitoko oko bimisa idea na peti mo bimisa te poani parce que bike malobo to koloba dia bazaka pembeni ndeni kanga na vane ke raison ke photo oyo mkono kufa fu batiela ngango boye. Oui, des fois ils ont des blagues musu batu basala ka mkono kufa fu bole nanga place boye mkono sala boye mais diable azala toujours wana pona capter obiso to lobaka ozomona eza pasi mona mukie bongo pour maman za fille de prière te on a vu so moni maman comme na ba age mo ba mila masanga mingi eza pasi eza pasi maman na age mo ba moni ka maman pas déjà muto za 50 ans de maman 55 ans de maman. Biso peut na biso ba maman. Biso peut na biso ba maman. Mais elle na ba âge oyo comme vraiment que oyo azo mériter respect na discipline na vie na ye. Orientation faut ezala bien. Soko moni muta comme na ba 50 à 60 ans na masanga makasi ta mususu otali vie bana na ye eza pasi. Pour na monde ya lelo, na vie ya lelo Kapashula, pour bana ba s'en sortir na ba copine na bona misa na ba prière wa mama biso. Biso ba mama biso ba kufa to ebite so ba sombe biso ba liwa osoko po Kapashula. Wana nzambe nda yebi. Lo sambo ya mama pour mama bisa sambola trop na vie po tieke okufa pa ya muta uti église aye yebisanga nana yo kangela nzela c'est ça nanya ko ya ana pouvoir yo kangela nzela ozomo Kapashula yango mo tolobaka mama ba mama mususu comme na 50 ans azali na tina mobilité yango mo une mission na dekaki ana ebisa ki onini mama batumba ki kuna na makala soki na matete abota ki déjà bana na soka vanda ki na ya bokola bana na ye mais ayoka so elenge roza suna mobali tala suka nango mobali aketumba ye yango moni ba ajuana ata ba biso oyo toza de soki to komi na ba ajuana ba 50 ba 60 na komi siko na age oyo na komi ko sala prière pona ba jimel paradis pona ba jimo paradis onga na obota makasi
makasi parce que nga déjà na lekisi déjà temps na nga mobali na nga balinga na bandi ko bota bana na nga en tout cas o etikali po na nga eza na sambela kanzambe vie ya bana na nga ezala bien mais soki yo moko mama wana distraction bongo siko bana ote ya bango ni distraction sur makasi parce que toyebi ke to bakisaka ba vie de prière na ba conseil ba mama abiso si ozomona po ba papa ezaka nango rare mingi ezaka mama ba mama kandi batalisaka bana orientation ya vie mwana nga faut prière mwana nga kanga mwana nzambe mwana nga faut to mona ba mama misu na ndako balala te prière tongo midi poko ba mama catholique akendaka pona bana na ye. Parce que ceux qui ont maman ont mon masanga mingi to bite ke ba maman va sambela ba mena masanga te mais ça dit quand même ba discipline les alaka et c'est quoi ba biso peto ba jeune fille kapashu na loba eloko oyo ngai na yebaka ko tia limite na yebaka action de grâce te mais pona camarade na nga wini diangana soko tali jeune fille amela bo forme a pesa cher que pela sombi cher a munene ya cher ya pesi cadeau l'église te o tali pe jeune fille ko nga bo pesa ba offrande ba action de grâce na l'église na leki na nini c'est ça donc ça dit so na sali pe oyo sala ta muso eza un peu pour na vie na nga na kota na bena e na koma pe so na église ba to mutana pe to na bezo loko na telemi na sali lelo omona pe ke nzamba osunga nzamba salela biso pe na basu akanisa biso pe tonto la la tolela kanzambe kanisa ngata na souvenir moko eza babolo mo pe to sala na basai na nzambe ozomona kapashula siko soko za muta ko orienter bongo te yebisanga vie ya mwana ezala ndeni yebisanga za ndenga ke kufa soki mama zaki na vision azaki na vie de prière to mama zaki vraiment na sensation que oh nzamba ko lobela eke place o mabezo ya tamsu mwana ya linga kufa te c'est ça mwana linga kufa te bato bakomi ko négliger prière na yebi te za nini kapashula ngana loba ngo mutu mususu ya ba critiquer malika mo yebe intimité na ngana nzambe te ya oyebe intimité na ngana nzambe te omona malika za personnalité mais intimité na ngana nzambe oyebi te yango na yebi soki za bato mususu ba toucher bango te ozomona o toucher bo intimité na nzambe nzambe ogangisela o ozo comprendre kapashula c'est-à-dire que tout ça va parfait te c'est-à-dire mais to lukaka to tambola kaka na ba principe c'est ça to tambola kaka na ba principe ko sala mabe ya au-delà te po nzamba okaniso na nini mabeleki nzamba zo lukata place ozomona babiso to lukata to senga ba mawanzambe pona non senga mawanzambe pona parfait te parce que nzaki parfait ninga senga mawanzambe te po mutaza parfait na mukila te tant on avance na senga mawanzambe c'est-à-dire tant sous na journée na beteli baku to na sake lo mo wena bike o e plaire nzambe te donc na droit senga mawanzambe nzambe limbisanga ozomona yango moni kapashu na zo ebisa oza mama ndingo oza na mwana na obongo na félicitaka oka parce que en pleine carrière on dit ma ko bota et ça facile hein les leçons bato belé ba obota ta muso en pleine carrière pour tali hein ozomona na yebela nanga ba Christelle kabela ba bota pe en pleine pegnini boy atiki na luki nja pota kake bota na ya vandi na sa vie na ye ozomona kapashu za mama tellement donc ça dit maman da kufaka bana si prière ya mama na tongo yango ko couvrir mabenyo so écoute na nzela mwana o prière na yo kaka parce que so za muta distraction la mukina tongo bango sokolo la te teme kapio no siminchela na saki na okay est-ce que nzamba zoba non jamais pour nzamba pas linga ba intéressé na makambu na o nzamba kotaka mamba bato ba intéressé kai ceux qui yo intéressé nzamba na makambu na o te nzamba pas kotalo na musika po yo intéressé kai te pour nzamba pas jaloux nzamba pas jaloux azomona za ko intéressé bata mukili na makambu na bo combien de fois nga muto na keli bino na mokilo ça dit na talo na musika atuka kapashula prière atongo za luka ndingo la mukana tongo yebike faut mela mai faut lia eza la prière na tongo pona couverture ya libota na mobimba na ya mwana na yo surtout mwana na yo po oyebite na moins de distraction ta la kapashu surtout so mwana za muke keba na ko ibebiselo makasi ebebiselo bakoki ko utiliser mutu mo boyaka ko bebisa mwana o ko s'attendre na ngote mais ceux qui vont bima faut tia chemise na o tia bijou na o tia kabelo na faut tia make-up na tongo bisi de nzambe ne no tambola boy protection divine diko na ngali kola mwana na ngali ko ba parents na nga donné no kende boy conducteur kumbanga na mutuka kapashula nzamba azazoba te et ça li passi na nga mona ki on ka par hasard na kamwe. Comment mutakolo ba makambu na yemoko ebomi pe oui tout le monde a pas liwe beleza ka va kufa ya loba ki boya mena aja mwana wana te
C'est ça. Wana eza distraction. Wana diable ya koti a profiter a sali maloba na ye. Ah ya jo mystique nzambe na ngana kanti yo papier a shone ezala te mais yo bo ye kana rythme oyo. Ah. Ko utika kana katanga. Oyo mona kavashula. Donc nzambe mokayebi. Bakumisa nzambe na circonstance wana mais il faut baluka bayeba pe nzambe na lobite ke na yebi na famille na bango te na lobite ke bayebi nzambe te to nini te mais to loba kaka c'est pas conseil en gros ozomona donc ça dit mutu moko talingaka mabe la e brisque bona li famille na ye tout ça ba te beye to perdre nga loba histoire vraie za ka mama nanga muta uti église ya vani na kiti ya kufi eza histoire moko o nga na tika nango donc ça dit pona ngai na omona ke muta ko yo combattre ngati pour maman biso sambeli mingi donc ça dit là mwana ba prière wana eganga muta na droit de kandia na ngata détruinga maman dans sa force ya bana na ye ce qui maman na yaza qui peut makasi na prière to so pas za makasi na prière mais nzambe kande muta permettre en tout cas aluka bakisa lisusu. OK, voilà, merci Malika. To moni passage pe à maître Gims na Kinshasa awa et luki penza mo barando et belé pourquoi ba pesier passeport diplomatique il fallait pas y a défendre congolais wapi ba mambo belé ba kofi bazawa ba te belé kaka mambo belé penza et loba mito pe na poto ba combattre ba kati ba buki ba da Gims blo moi bon collabo ba blo belé yo tant que moi na mboka ko lobani pour na passage à Gims dans na Congo bon nazana nga mwana mboka nana nga mwana mboka mais naza moto soki to bitu bando loba makamususu e ko bote ba problème omoni po Gims azu diplomatique bongonga attends ko féliciter merci président ko sali bien bo pesier diplomatique isko bongonga ngaka yo ke ko telema na ambassade na wele la visa te ya solo te kapashula donc ça dit to ko CPA na biso Gims azu na passeport diplomatique mais siko bongonga ina libota na ngato ko za passeport ya nini somo kapashula na manga musu to ko lobela ka te poso ko loba na kande koti omoni na kande koti do bongo yo na koloba nini Gims azu passeport diplomatique bongo famille nanga ngai kaka to bando ke ko walela to luka visa Gims diplomatique ya atana eko féliciter atana bi bravo sko suka nanga eko zani te ko sa pena loba na loba nini félicitations na mutapesi donc réaction ba combattre ba buki ba seda Gims ba bien mérité te bon ko mérité te c'est que Gims ça zani pe moi mboka Gims aza congolais et surtout toyo karake aboya kutu ko zwa même mukanda ya batu mususu pa ndima ko za ka congolais ozomona azo mérité na yango ba kofi ba jibe ba wera ba zape ba passeport na boy comment ka diplomatique ko eza ba visa belé so ba ke ko senga ba opesa ba kaka bisonde to ko suka wapi c'est ça petit peuple population ezata visa mboko to ko mona pasi te na kozwa to mona pasi capage ena bamboka musu to ko ke hotel mate banda tongo tibutu na zo luka mutu na luka visa na dépasser bambo ba pime liope apunga na ko féliciter diplomatique te et c'est pesami c'est bon merci félicitations diplomatique et pesami o ba combattre ba kati ba CD en tout cas na eloko ko lobate po Gims pe ata microbe na TPT na donc na zelo ko lobate eloko ko lobezate donc ne ba zui ba zwa kaka bazwa kaka mais kamba matanga y avait des fois babi mama tchala pas zwa ki mo eloko azwaki natalaki papa Josalemba parce que on a zapina papa nanga OK on a zapina papa nanga na moni ba kera lemba banger la lemba donc natalaki ndinga bande kuluba donc yemo babi la keli ndalo be des fois landa ba te mais siko na bien bozwa ki pe siko matchala pe azoki mbongo siko wanga na poani
Bozo wangana po nini? Pona nini bozo wangana bonjima ke bozwa ke za normal. Place nyoso musala intérêt, musala nyoso zaka na intérêt nango. Kapashula ata YouTuber akufa ata YouTuber akufi muta ozada demarche makambo wana mbongo etika la kaka. Pona eza bodo yebike mko YouTuber za akufa to YouTuber pa chaka kongo ya soutien ba YouTuber na ba YouTubers. Po ya ki parate na théâtre za ba ministère za awa pe na YouTube wana nde kuto ko benga na ye. Awa. Oh YouTuber za akufa to YouTuber. Ya ata suka ka kuna batema boki na ba nini. Po awa ko supporter te. Ozomona mais place batu baza bambongo bima kaka batu ba bénéficiera kaka musa na yebisa kiyo papa chaka kongo jamais ko bima na ndako na ya OK ça démarche le comment boyebi ki intérêt ça te. Mais chaque sala pe makasi etika na côté là. Na lobité na côté là ke. Mais na côté là ke mais na bika na kana bisonde. Awa ndako yate fasuka ka kuna po awa kokokanga mutema te. Awa kokate po. Mais pas comment les YouTubers. Ozomona mais papa chaka konga sala banda ko finga yi. Asala musala makasi. Et puis ba résultat ils a rappelé bien. Ya maman chako peut-être pota musu famille na mo zailo koso mbongo bo excuser nga peut-être pour na terme mais to mona ki ba réaction famille maman chako. Mais ba papa chaka kongo bazaki toujours malgré ba finga ki bango malgré kendaki to mona kazara toujours présent. Omoni place batu mbongo ezambongo mutu moko ta ko iko ke sali kambo ebi ke intérêt zate quand des fois kufi ba pesa mama ta gourmet ta bijouté a bénéficier nini kaka ninga zo bima bonga zo ke ko saba démarche na a ebi ke na ko bénéficier awa mbongo ko tika eza musaba salaki mais ezata te ke boya ko finga baninga misu o muyibi ya yibaki ya zwaki boy na boy matara mwana azwaki mbongo bondi maketo zwaki ba mbongo posto o ebi na oken piana famille pe stili ki baki ko traiter on mboka famille ze ko tomboka bakena mboka liste batu neso baleki mbongo baki ko traiter on mboka eza no ndi kamba traiter na mboka te le côté saka que là si batu basali démarche mbongo mbongo ezala kaka to mundi des fois ça kufina des fois ko la mukate pour des fois on peut modèle la tela modèle la ta bijou tam suba presso balela ki fait balele pe ka wana te. Mais le coup il s'accoufi, ton dimeka kolela. Ozomona, eza problème te ba o ba liembongo, ba lia ka tina ba famille kote salamaka. Muta kufi boya ya kufi le ka kufi mona kufi makambutango sala kote so mona pe muta mutu ba lia ka mbongo na ye. Ozomona ko muta kufeli, ozo luko ke ko tala ebo visiter ese bino tebo za to panje matanga. Po yebi ke batu nyaso ba linga ba lia. Ozomona, c'est-à-dire place matanga batu balia kaka. Mais to lingi bete ezaka awa o l'équipe wa bengi muninga muyibi. O l'équipe wa bengi muninga yeba lia ki asala ki boy. O ya lia ki sa lia ki. Mais ko yepe ko wanga na te ko wanga na zwa kite, net déjà ko bimisa baninga ke bazwa ki yo zwa kite. Tala niti makambo bo ebimi. Ma tala mono zwa ki mbongo. Mais o tala eloko senga passe. Ti pona ko yembela defa o. Bo fo ba lomba bino. Ah te. Boza batu te. Botika gimi sa zona e passeport diplomatique po ya boye. Muninga na yo collègue na yo des fois ça dit combien na mboka oyo. Ba boka pe paka. Il faut que ta montana balia. Faut que ta bakabo se balia. Pour ba monde baza ba piu petit na ye. Ozomona. Bango nde baza ba piu petit na ti des fois akufi to bi ke ba bras droit na eza bango. Ti des fois akufi boke ko yemba boko ta studio. Faut pas pesa cacher. Machala wono soni mabe. Wono soli mabe bozana ba pouvoir ngo boyemba bolia bobeta ba musique bozo ba mbongo ba compte millions za ko vimba parce que ti bo comme na niveau oyo eza pona nini muto za ki collègue na bino te wana au moins que secret bimi na place bo luka bo gérer oyo liaki avanda oyo moni pe ka liaki te ko yepe ka ko loba te po liaki te za muta kufeza ki fête te za ki carte ya mapa te ba yo kabola batu ozomona. Parce que la vérité comme obima, la vérité bima ba o ba lia ki ba batami ba ko bimisa bango. To yo ka ba kombo na bango awa. Yango no moni mutema mabe bo etika gimisa zo na diplomatique. Azwa. Et tali biso te bo biso to service diplomatique ngote. Merci to kende bien même pas ka sala émission mo alobi kuna na stade wana. Ce que Zaki était fait za nani, mais petit peu mon boulot. Babi para ko ko ba bon te poupa. Kende na ouverture à Cannes so que zayi était net boy ba ngeba channel ba bi lobana kaka e beti mwandika ko te même nous ça za fier na msana yi nous za fier na msana yi kapashule boy so ba yambe na plateau oyo loba so nga ku bazwa ngate ba ngeba zo intel o sango te o loba ka yo
songa nazalaki te moto bengai bazwani nga aza te eza normal eza balangage tolobango motu motu neti azalaka fier na oyo ya ye donc soki nde eza boye ye moko aza produit na ye donc aosala promotion ya ye donc soki aye na plateau fami ilobela ye akoya koloba te ko na kani so bazwaki nga te bange bazwa biki nto alobango te alobango te alobaka so bazwaki nga te kani eningi ebetaka bongo sans ouverture Kabashula babi kopa eto eloko on alobaka il faut toyeba ko entretenir ba relation na biso eza relation na ye bongo eto aza camarade ya seleo puso aza camarade ya seleo bange baloba oh camarade ya seleo mtapesa cop camarade na ye oh nakoba te komba seleo mpe ye nakoba epete nayebi te soki mpasa vandaka mvutanga kakombo nde tanga manga nayebi te ata na bino otange te naoyeba te seleo yango njungo tianga bimisanga ya papa bimisanga seleo bimisanga penza po ata na boyi kombo na kombo na yaka kaka nalingi te na yoso na otanga kombo na foto ke na promotion maintenant mosusu mpe ezali ete balingi ezala nango mpe ye mpaka otangi kombo anga pa beta na ye anga beta nini ototanazi remix est-ce que bacamerounais nde bayebi ototanazi bayebi yango bayebi yango ko parasite nte mo pasika kapashula soki baoyeba seleo baza baartiste musicien na biso bato misusu fa bacomprendaka nde tokendaka bamona ondie ezaka tro ndika mpona seleo te mpona mona bato misusu oyaka na privé o malika seleo asao te ye moko mpe avandi ayebi ke ndenge atangi komona eboye ebakisele implice mpona miziki ni implice ezala te mpo deya asila na ye ayebi kaka malika so abeti nga ndika na stade aoningisa obeta kotikoti bon kotiko mpona bacamerounais oyo babotami kala mingi te bana babisa 15 bayebi yango te bayebi yango te bayebi yango te il faut bacamerounais ya bakoko na ya bamama mikolo nde baoyeba yango est ce que baza na kati ya stade mpona kati ya stade ya génération mosusu na bien omona na président aotala première dame aperdre aza so na mpona ye te tika boye bomoni première dame natelemi te azokoka te donc président bombeka mais moi c'est le kota pata etemisi loko po phénomène odeza nini lokota pata kaka to nini yango ozo comprendre mais bango tout baza fierté mboka na biso ata babengi ba CDO ata babengi ba Clinton ata babengi banani ezaka fierté mboka na biso ba représenter ka Congo parce que jour wana tozaki na biso nominé te mais drapeau Congo quand même kota ki pona jour wana eza fierté na biso kapashula ozo mona eza fierté na biso en tout cas to mutu soka ina plateau pona komi kumisa eza normal mutu akumisa oza te nanga akumisa mutu nyonso aoluka ye moko amikumisa sikoyo ye akumisa ndeni de c'est-à-dire ye moko nde osala promotion na ye eza eloko elekaki esepesa biso parce que tozali na biso nominé te tala bacamerounais na baivoirien nde bazoswana bango na bango ozomona donc c'est-à-dire biso oyo eselekaki tofélicitaki artiste topesaki bamerci ya jo pardon s'il te plaît outi omata karte tikala mingi te tika nona 6 donc voilà merci Malika Mania toza na yo tomoni mpe photo ya Belleville na sila esali mpe bien bato bape balingi bapolémike nango mais tomoni na biso esali bien photo ka epesi bamo message mpona bato olia mosu bazalaka bake abalobi mpona yo okoloba nini mpona yango kasi te yaka bato bakendaka koto balobi bato bakendaka koto balobi c'est la famille baza famille so biso te moto oyebanisaka bango bongo combien de fois toya okabola bango to combien de fois toya ocontredit oyo bango baoliko basala kapashula famille epanzana te famille epanzana te omondi toza boye okogangelanga okoreprochenga okosanga remarque na likambo boye so na sepe nango te ntango na ovanda réaction nanga ntango sikoyo na imagine eloko mpe kapashula lobai nanga mpe ezalaki mabe te ngani na réagisse mabe te ozongana place sikoyo ekomaka bahypocrite baovandaka atika bavanda te eza famille même na bafamille na biso twana bahypocrite mpe makasi omona cousine moya hypocrite azaka kote boye toza na bango mpe kaka famille etikala famille so tomoni sila na Belleville ensemble eza famille donc bayeba na biso tozalaka te ozo comprendre oyo mpe basolola ntango tomoni bango na bafoto toyebi mpe te toza mpe te donc tokoya mpe kotelemi na bango mpe te
Donc la famille reste la famille. Ok. Merci Malika Mania, toi qui es vraiment bien. Merci d'avoir obtenu la vie. Sur la salutation qu'on peut se la banane. Tous ça nous salutations Sundeni. Mais écoute, on a fait ça avec aussi. OK. En tout cas, salutation ezali. Te pour nous monde yo katanga on a carton jaune il y a 25 minutes. Non, to comme que tu 30 et 35. To katanga bongo te kapachula. Salutation bato baza vraiment ebelé. Nayebi ke bo landanga Josimania Malika. Donc, frère ya Malika Mania Dio mystique na salio nini. Frère ya Malika Mania surtout non beta c'était vraiment bozalaka wana. Merci beaucoup na falon talani motema Patrick Bamba, mais Jimo Paradis bana suka nzambe toujours. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup na bino tout bodinganga na yebi ke boze belé tozana biso na kapachula. Titoko Taka, Charlène Mouyolo. Je te salue. Donc, voilà. Tozo Kende Kaka. Tozo Kende. Malika, et ça va bien, merci la salutation Batunayo. Tout le monde est appelé à féliciter. Naloba ki yango, malgré que Hermo, Glody à côté Sarana, Bandika na Epuna na Elengia Congo, mais et l'autre est salami n'habité à moi si. Et puis moi si ma casse. Ça c'est un exemple à suivre parce que tout le monde va te belé, bah youtubeurs et belé bah qui n'a poto bah s'embria. Mais quand même moi na mai a commis poto à encadré mobile na kitoko et puis na moni a sali supermarché on dirait exotique. Oko lobani pona. Na ozanga yo lobate. Pour un mot pe indiquer que ça maman un mot pas encouragement peut vous ça. Et c'est très important. Magia ba babo kapi banda bakenda. Bon, na biboye. Glody na Tracy. Babo kapi. Na kishasa ba zepi bo kapi. Kula pe ba komi bo kapi. Kuna ba bo kapi na ba jazz ba on so jazz abenga ebiso ke on na free d'ici. Ata na benete. Ba kapi ka ya poto. Mais en tout cas, non peut sa félicitation à Glody Diasuka. Ouais. Elle est une femme bâtit sa maison. En tout cas, ma yelo nzamba pesier. Na osenga nzambe pa pesa nganga makasi poza mayela mutu musufu osenga nzamba pesa mais oui kwa ko yebisa nzambe te o nzambe ba Glody ba kepoto ba sala exotique nzamba ko batando kyo oyebelo ni asali pa fongolango osenga ta ide nzambe pesa nga tondisa nga ta na mayelo muninga sala loko un exemple bien combien de personnes bana poto poto ebi ke batu musu ba yebe ba commentaire bon ko sala exotique na poto ozala ngote ngote ngapene na zabo na ete ngole ba ya bana mikie ya mangwele te na ite so bana mangwele bana ngote ba ke poto ba sali pe exotique na bango te buka mutu to féliciter bino Glody Diasuka na Tracy lelo ndike ezate lelo félicitations na encouragement bozwa lelo ndike ezate parce que eza honneur ya komona couple ba jeune te elo mususu ovandi pe kapashu tali pe obia poni ngapete c'est ça na niveau ya couple ote yo pe oza na poto pona nini pete ovandi obi na sikso na sali na kombo na sali so na pona nini pete sali loko pe ba Tracy ba sate me bo sala sute za trop tard pour ba Tracy ya ba gagner soki oyo sana sima to kopaka yibi mayele ba Tracy po yo zaki na poto pona yo sala ete mais il y a autre chose, il y a bien celui oh ça na sima ayibi pas Tracy ayibi pas Glody elle a activé sa femme sage kapachula moi s'il faut que soutenir mon bali moi si on cause aux mbongo te mais soutenir mon bali na ba idée si et que beta mbongo et que bota mbongo yo kati soki Glody azaki na sagesse wana te benga ba selo kwana te atamkete benga basuma ba yodi ya mamoto bato ba boti bango bazaka wana photo JFR ya kilo bois vipi ça les temps beta pat $5,000 kiti na ngai vitrine na ngai 50,000 OK père Glody azana tina ya mbeto ya 50,000 te ana tina ya kiti ya 25,000 te ana tina ya boti ya oji ya kilo ya prix ya suka mundela teka raso tient na verbe et vibrer kaboy et tali bango te
Pardon, en tout cas. Oh, savon et ça choco. Etali bangote. Oh, madame Marie Timothée. Etali bangote, Glody Yasuka na Tracy Mbelenga. Bango bazaka teint noir, bazaka bongo. Glody Yasuka, botika pe mabo makasi boy. Ba produit Riti Beauté za wana. Mafuta batamui déjà bo benga biso to teke ya bino esa bino suki to konande bana poto. Mais en tout cas le vraiment na baki indiqué ezate na couple na bino Mbelenga na Tracy. OK. Parce que na komi ko sentir na culpabilité, c'est comme si so elong nange ya mo ko ndie beta bino ndika. Lelo penza en tout cas couple. Félicitations. Na félicité bino nzambe abatela bino. Nzambe azana bino. Makas. Parce que boza couple oyo boza exemplaire. Makas. Donc c'est-à-dire boza ba jeune, boza ba maman te, boza ba koko te pour attendre na niveau bokomi nango. Na bana na bino. En tout cas boza ba exemple à suivre. Vraiment. Boza ba exemple à suivre. Donc Hello, le bezangi. So na tala muta osala vantar. Yelo patie na ndaku. Liboka $50,000. Oh, na luta ponu. Ah, oh luta cuir. Oh luta cuir. Mais nanga oyo. Oh ngana château rouge. Oh ngana kota ba meza danger. Kabelo milai ti Nicki Minaj. Glody Yasuka. Oh ko nyoko la batu boye. To vendre de 10 minutes. Nzamba pambola bino. Ouais, merci. To comme OK na suka mais to moni vidéo mo repé ça la rage na Facebook, mobile ya Deborah Lukanu. Oh ayemba. Déjà na mona kango tongo na ba siprimaka na ebite so esala ndeni. To mona ngo na chaîne moko boya mamu international. Mais ba siprimaka ngo ndie ba kebisa bango. Po bango po ndie ba sala mamu na bango ya hypocrisie makasi ya ba ningate ba tubayeba. Ebimi couple chrétien. Mais bah sable mobile sable la moi si ma casse apparemment. Ouais, apparemment yango wana to. Okolo bani pour na ba couple jeune. On dirait que ça va maman photo supportable peut-être ta carapé. Ba tout na Glody Yasuka na Tracy Mbelenga. Na monde na ba couple nyot na tinda ba kuna. Kuna ko oh. Ko attaque Glody abeti ndiko ko yokate. Attaque Tracy abeti ndiko yokate. Oh, ndeti ndiko ebetaka makasi na o abiki obi ke leka. Oh, et telle ta bango kutite. Oh, coupe modèle nino ata babeti bino ndika e kota te le kabino ka inaperçu boy. Bien penza. Bila poza. Na monde jimo paradis baza même comportement d'être ici. Baza bon ouais. Baza bon ouais. Baza bon. Babo. Babo. Te. Deborah Lukau. Au conseil achana. Conseil pété. Abenga Glody. Abenga parti à poto. Te akobenga pe fa Mike Karamba silence wana. Abenga fa Mike Alobani. Na fa Mike aza célibataire au conseil. Oh a marié. Oh asayi marié kakana kala. Yebi pe maman. Bon peut exemple mutazaki l'histoire ça peut mutakata lokolo beton. Azaki marié kala aza sou marié. Aza divorcé. Na minute aza yo quoi ndenge yo oza na oyu boye mpa kaza na yo bomba ma ndenge ye pas vivre. OK. Toboité célibataire a copé ça peut marier conseil. Oui. Ouais, viva. Mais tant d'ailleurs beaucoup na divorce, tout le monde a divorce ya banta là. Aussi quand conseil pas muto tout le monde a divorce na mis sur na YouTube. Te ya sengate. Ya sengate mais tout le monde ba makambo e bima kapashula. Le ba pona bo. Tout le monde ba makambo e bima. Makozo apé. Te abenga Glody. Na pesa benga frère Mike abenga Glody. Abenga Glody. Abenga Glody a ses conseils. Ngai ceux qui n'ont pas ses conseils. Pour un niveau e comme liwana. Pour déjà vidéo ya ki na YouTube. Tout le monde a rende mamu asti pour makango. C'est que c'est scandale. Mais si tout ninga ngoboy na monde ba supporter te. Et on les a famille mo ya dégâts. OK. Ninga to yokaki ko beta na mabo kilo mobala beta kana baleka mwasi. Ya solo? Oh. Garçon la kana za kimiana. Oh, mais biso to monde ko pa mamu ataka vidéo ka pour après à sipimango. Ah. Oui. Oh. Il y a ba dégâts. On dossier bien. Babi plus de 20 personnes ba koufi na wenza matadi kibala na courant na comprendre répéter. Jo mystique. Maramba ba courant to lobila non maman bien. Likamba courant électricité en tout cas électricité. Snell et foueta la mama kambo belé. Snell feta mambo belo kolobani ba to kufa bo kapashula ndo tulinga keso pesa nga kwa mata 20 minutes après to clôturer pour maramba lobeza loba ya na tikeni soki papa fatia yoka obiso to lobarate
ayebaka ochoke biso aochoke biso entreprise wana minene régie des eaux courant il faut nalingi nayeba papa Fati nayebi te so papa Fati beta ozwa ta rota leloko te ata ma Denise ozotala te nga naleki na plateau no combien de fois mpona koloba makambo mboka te yanga ezokoma te ya bango biso tokomaka ya biso soki ekoma te mpo anini makambo ya courant kapashula bato bazokufa eza nini mpo bino bafamille na bino bafanda na baplace ya lumière bien na place bafusible esotaka te baplace nini esalaka te eza nini papa Fati bato oteli biso na gouverneur bato nyonso boengagele biso na barégie des eaux wana bazolia bambongo apamba misala baosala te eza nini yango namoni ndie toolala ndie foto namoni sikoyo foto olalela bino batolo na se tetolo na se foto olalela bino tolo na se tozosufri tokolela bino batolo na se bato nyonso bozoyiba bamboko bozobongisa mboka te tokolela bikapashula omona eloko loka sayo banda na mapoto ti obimi na garde civile na virage à victoire molili eza wana ya mabe molili molili sayo mobimba mwinde bandi kaka na nsima pai di peuple kotwana nyonso sayo ti banda mapoto molili boko kotia biso bamwinda te eza nini yango yo ozoloba to ngam na obetela yo ngam na kobetela yo te ekapashula na nsima ya beni le visionnaire wana so ekomi 4 3 oyoka moto olela babominga nayebi te bato mpe bautaka wapi na 1h 2h 3h na 4h baokanga mama bato babeti ye mama azolela bakati ye liseti tozoyoka nde bato baolela eza nini yango ka mpo baa bafamille na bino te ka mpo eza famille na bino te bakonzi ya mboka basusete eza basoda bakoma bacriminele soda ye moko na ocriminele na butu kapashula to namonaka makambo omona moto azolela na 4 eta mosusu mama mo abimi na ye moto azolela moto akobima nini yango moto akolatisa olishete beni le visionnaire na nsima wana miyili bazobatamaka wana basali motu mabe bakoti babaluki babimi 50 babimi na ba 51 bakonzi ya mboka boza wapi mpoka bafamille na bino eza protégé biso seke biso tolela bino tolo na se comme ça baretombe mpe ya bino bafamille na bino eza kitoko te plus de 20 personnes bakufi plus de 20 personnes bakufi na situation nini courant bambula ezobeta bama ezotona na bacarniveau basinga ezokangama bato bazokota na bamai bazotikala na bacourant nini yango bozoyoka koyoka oyo biso papa nayebi pa gentili ngobe bosola te te soki batalaka tala bakonzi nyonso oyo tokolela bino bato na se tokokotela bino mabondeli tokokote cette fois-ci mpo tomoi tokoyoka te nalobi ema kongola komarche na nini baotia basoda bamasasi ekobeta bato bakufa bavie bato ekufaka bato bakufi na courant bakufi su na marche bakufi su na masasi eza nini kapashula est-ce que toana besoin korespire te yango tokoma koke kofina na baplace mo toluka bavisa tokende mpo na nini soki tobi tokende biso nyonso botika na banani bogere banani bogere banani rien ne marche boana baplace na bino botala tala bato ndenge bakufi na courant na mai ye jo pardon pesa ngai na nda flashango nanu mais courant na mai ayokanaka te mataki balango courant ezala ndeni explique no courant likolo nde kwei courant ekwei na mai nalobi bongo yo ozokamwa namoni mosusu lobi mpe ekweyaki yango ebandi boye omoni na banda lilobi nga namoni singana elongo likolo kweyaka bakuru basinga wana te soki bakonzi ya mboka oyo batia bino mpona kosala mosala na mboka si réellement boya bachrétien nde bokendaka kosambela en tout cas bobongisela biso mboka seigneur nzambe tala bato nde bakufi kapashula tala bato bakufi na bamai botala bato nde bakufi na bamai bato oyo baza na banini te bato baa na bafamille te
Ça fait très mal. Ok. Bakonzi boke kosala badon. Bakonzi na yebi te. Tala tuna koma na moni mukonzi mona likangu na loge bar na kangie photo. Obakanga te poani. Non kanga. Bazosala basabotage bambongo bamakangu bazopesa bafille ba iPhone ba make-up bakabelo kobeta bafille mais bazokokomisa biso mbongo te eza nini yango donc okoma kokanga bakonzi ya mboka nakoti na loge bango na moni mokonzi moko natindi yango na publication botindi ya pafati atala mosala oyo ya bato oyo atiende bazosala te mbongo nyonso bayoka esisa na basi oyo eza kosufri bato tobima biso nyonso totika mboka baodirige banani. C'est comme le Souka Malika, moi j'en sais. Kapashula kotuna nga makambo na émission te. Kotuna nga makambo na émission te. Pona o risque na luka visa mbamba on a kendi. Ezaka te oza kopesa mutu kanda na zene sango na émission. Aussi singa na bossa. Hein? Toko kota na ba loge bar nyonso to bando tambo to luka bino pesa na vanda ka. Na bakuzu. Na to yibi ba hotel ba kenda kota. To yibi. Ba kenda kula ba kota c'est photo ke. Ebele mususu bazana ba ville ba kota ba ndeko kuna ba kati. To mona kati. To mona ka. Toko bando ko kanga bino ba photo na ba makango na bozana na bango to bando tinda ngo. Ba fata mona place o ya tebino. Bozo liambongo ya ofele bato bazo kufa. Kuluna bako ko bomate bako ko tira te ba muinda soke koti kulune ko dimine. Parce que boyi ba kenda ko sa dega place moni les ali. Bozo ko tira biso ba muinda tala ba sayo wana te. Ba muinde pesa eza nini yango ba muinda kana ba njere bino bokuvanda ka kaka na ba quartier na bino kaka na yebite. To luka no biso to keno to tika bino no to luka bato bo diriger bozo bana bino ba poto boya na bana ki chassa biso to kende bo diriger ka famille na bino makas bon mona pe biso te. OK to kolela bino ba tolo na se soki ba pouvoir na bozongo na ninga mabe boko tika ngo ba fatia ko tia bato mususu makasi merci de comme na suka oh boni ko nyoko la bato boza ni moi intérêt que salio mabe pesa ba salutation na bato les misinga na poso pe salutation na pesa salutation comme na bakisa tolo na se to kolela bino OK to kolela bino ta kapashula ozomona même omona otala ezana ba biloko mususu au monde est tam sous biso to vivre bien capable ba souffrir au monde nga pe bonana type bot nga pe ya Louis Vuitton pour le climat zaki mabe na risqué na comprendre nga pe sa pipe ki pa na pe biso ata moiza makasi le pe na ben risqué toujours et le papa kapashula vous menez le bête sapatu na le bête bilamba na kena ko le be mama mboka na lo bate na lobeli sapatu na lobeli lamba na lobeli na ma Debora Kamanda kando lingaka po ya linganga na sape na nde ka nde ya lingaka boni na moni miko azali pe femme de prière so miko ya continue ba prière koti wakamanda ma Debora Kamanda to pesa bambote madebo to pesa bambote en tout cas capage prochainement so na ekobeta ma so amboka na comprendre te kobeta souté na pe na famille likili na lingi ka te tout na ma to pota na ba musicien to pota ma na biso ya mboka te na lobate o isa ba risque na lobate merci en tout cas la ba batali biso bo benga malika bo commenter na se et ça la bien a préparer pe événement mo ya kitoko en tout cas ba balinga haye bo e ba ke aza mokolo tezokota eloko wana bagi ya fiançailles mokolo te kota biso pe to landaka d'ici là to landaka to comme pe ba femme mariée kalamite to albandoya pour pesque to benga Claudie de Suka to benga pe to benga Claudie de Suka pour na conseil benga prenga pe no ya no système yo pe to Holanda yo okuta biso de to za déjà merci en tout cas merci d'avoir dit ce bon la biso tous toujours ensemble pour qu'on rekende liboso bye à la prochaine. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Benela du frère héritier Songolo. Comme à mon côté, une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Benela, 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 que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Pisanga makasi Yesu. Oyebi banzela nanga natambolaka.
ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa mama ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino mpe bato boreba kobeta développerie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana mpona koservir bino okanisi esili ba bourse d'études ezali pe mpona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement pe orientation mpona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo voyete tika ba pode bata chokote biso ba pode bata chokote oya baba to ba pembe olingi pembe ok mwindu olingi mwindu Ruth Beauté ayebisinga nazala place zaka wana onga pena pose telenga na kier osalinga bien de singa Ruth bato batunanga pakola nini ozopakola nini mikolo na zao donc depuis na oti sida faut monter kana yindi mais na yindi te na pesi ko chocopo donc ça va produire Ruth Beauté ko savon noir poani savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindu ti ba mwindu esalinga ne ezolongo eza savon noir nikie oui donc savon noir soko saleli yango elongola ba biloko wana et nourrir peau voilà bato oyo baza na bamoni ke mabumu esalama ndenge bate yango ya Ruth Beauté ezali obandeli yango chaque soir bato oyo bazalaka na babuto ebele esalaka wana manjare oyo eza mpona babouton oyo eza mpona nduta oyo baza na banduta boconsulte Kapashula boconsulte Malika Mania boye
kozwa baproduit emoto babenga na poto bato ya kini basomba na kini parce que tozana bakisi nyonso ya bafese mpo ye minene ezali tika boye poitrine neti yo boye eza na mibali mosusu alinga mwasi na ye me bu na ye so ezalaka mwasi poitrine eza minene voilà lèvre ya mbebo neti bamusicien balinga bambebo ya rose bagarçon oyo en tout cas riti fa aide biso babiloko oyo ya mo ebele seminoke na tie eloko te na balèvre eza balèvre yanga bon les papiers encore manque les papiers voilà beauté à rose parce que même ba jeune ebele ba quartier o ba kuma benda ba bemba ozo likoti ya pepsoda eziki si yo mbebo longolo ba potentiel ba pota oyo golongolo perosize kisote oyo eza okopakola ngo na bafese na yo na bakatikati na biso ya bafese neti soko sokoli eza mpona babiloko baintimité bafi ya bapoitrine ya minene makasi bozwa awa tozali nango bobenga poitrine oyo mobali na yo amesa na solo nzoto na o solo nini oyo ozomesanisa mobali solo nini ifo ntango na katikati ya banini omoni balèvre na mbuma na biso ase otia yango pene likolo nango wana eza na inconvénient eza te parce que eza naturel surtout mpona bolingo mpo bafille ebele balinga bolingo bafille ebele oyo omonaka mobali remorkage na mwa moko asala kokaka mbala moko te oyo asala kokaka deux fois te ntango tu papa ayoka kogute babobi ya riti bote yango oyo toza nango déjà na marché oyo aza na besoin nango contacte kapashula ocontacte josman ya malika okozwa baproduit banimero na biso kaka oyo bayebi banimero na biso mais tokotia mpe nimero ya riti Capage TV. Capage TV.